La vision Fati ezali asbel o ezali ko soutenir mokonzi ya mboka et puis ko soutenir ba jeune bilenge. Tozo kende déjà, tozo mona déjà lelo ministre pour y bambongo à l'état, il faut réfléchir deux fois. Tozo mona lelo aux la mandataire pour y boyebi qui contrôle les ali. Lelo ko ezangaki, mais lelo au moins ça va tozo mona déjà ministre na mboka oyo. Nani akokai ko interpeller ministre na mboka oyo? Nani akokai ko interpeller DG na mboka oyo? Ala bozalaka ne ba mésentente na kabuya na kabundi melelo to moni bokomi ko sangana ko yoka na ko sola bien. Eloko nyeza na kati wana. Non, lorsque tu comprends que biso nyo surtout objectif eza commun o ezali soutien na misala ya chef de l'État. Je crois, même CG, même président, même Ngai, Bissonio surtout, toujours soutenir le chef de l'État. Ce que tu reçois dans le il fait ça la moussa bien. Et que le belanga est le côté parce que nazo géré te, naza pe na problème na ngote. Et que le belaba oyo, kaka bazo gérer ma bé. Je crois que bao gérer ma bé ne mutu, ba obanga IGF. Mais sozo gérer na yo. Sans problème, sans crainte, sans vol, je crois que au Kobanga na eu l'autre. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Balenda TV. Merci na batutu balendaka. Francisca Balenda, la patronne de Balenda TV. Mouto et la rabino ba news ya bien makambaki toko pe lenga. En tout cas, awa bozala radesite. Merci beaucoup vraiment na affection au bopé sarabiso ba commentaire ba critique na bino et ça la bien. Vraiment merci na ba opé batala rame ba s'abonner te so bo s'abonner na chaîne na biso et ça la biso bien makasi. Voilà lelo vraiment na mbeli bino invité au azana actualité mikolo yo azana kombo ya Jeko Beya. Autrement dit vision Fati. Donc yé penazana actualité ya dégâts ya jeté nazana awa to kosolo na ye to ye ba vision na ye donc yé pena mupandi ya président donc makambutu ya mboka ya ye barango avant pe ebima avant pe makambu ba lancer ye déjà aye baka avant ya ngwana to kosolo na ye afungola biso pe makambu oyo apesa atalisa biso pe pona ba souci na biso makambu musu tozana ngo dans les besoins makambu musu président la raki biso nanu kokisa mité mais to koyoka pa na ye ako expliquer biso pourquoi nanu kokisa mité na yamba siko invité na ngai. Bonjour Jeko Beya. Bonjour Ndeko. Bonne santé. Ouais, qui m'est là? Banda to monyo bimi na prison mais impact à danger donc partout combo na ezo beta ma partout tu comprendre te au bimi ndenga mabe ou bien ndenga malam. Non, bazo beta ngoka batu musu na ndenga bien donc monde so moni komba mutu beta mabango ba lobaka makamu susu mutu sala. Non, monde est compliqué hein? Donc batu musu baloba na ndenga malamu batu musu baloba na bana ndenga ba mais mingi tozo ka na ndenga malamu hein. OK, bien toza na biso ha tosala ka musala o ndeka tolobaki tojira ke toza wana pona ko servir ba congolais nde tozo sala musala na biso. Ouais, merci beaucoup Jeko Beya mais banda obima batu bakomo kozongela ko benga yo bakombo ya ka mwana nsapo pourquoi ebe soki moto aza na argumentaire olobaka biloko wana eza biloko ezanga ntina ça veut dire que bango moko bayebi mais po kaka baa na argument eloko olobi ya te bo tolobaka bongo tikaka tolobaka bongo naoki mpe bango mpe te bon eza droit na bango ya koloba baloba na bango. Mais tout le monde a kaka pembeni ya président ozalaka wana tozomona pe makambo ezokendeka liboso eloko nini ezalaka entre bino na yo na président ezaka entre yaya na lekiti pire petit ya pire vie na ye sûr. Donc c'est yango kaka c'est tout. Ouais ezaka bongo ayebi ke nasalaka mosala bien nga mpe na soutenaka ye mpo nayebi ke asalaka mosala na ye bien c'est ça. OK, merci beaucoup. Ce que tu moni pe vision Fati est représenter nini na kati ya peuple congolais na kati ya Congo na biso se présenter ni. Alors vision Fati ezali asbel o ezali ko soutenir mokonzi ya mboka et puis ko soutenir ba jeune bilenge na ba papa na ba mama nyonso surtout ndenge tozolobaka ke tozobunda pour que bobola elongwa na mboka na biso bobola elongwa na mboka na biso non pas na maloba non pas na ba slogan mais bobola ekolongwa na mboka na biso soki biso nyonso tu
to se mettre to lobi non to va ensemble to travailler. Je crois que ndeto bengana bobola bobola ezate ka ko vanda ko lobake l'état il faut pesa yo musala po bobola elongwa non na bamboka nyonso tu ya kitoko o démocratie vanda. Je crois que l'état a pesa kaka musala te mais ba privé mutu bazwaka musala et puis mutu ye moko il faut aye bandenge nini ya kosala musala. Voilà pourquoi toye na asbel na biso vision fatu pona ko soutenir batu pona ko soutenir et que bobola esila na mboka na biso. Merci beaucoup pour nous soutenir. Mobola ici dans l'amboka, mais tout le monde a fait. Tu bazo loba, tu bazo déclarer. Mobola est aussi la terre, pas ces autres continents kaka, de là et ceux qui t'étaient souffrance ces autres continents kaka l'amboka. Ezali normal. N'engue tolobaka toujours phrase na linga koloba mingi ezali ke mboka etonga makapona dollar ekitite ou bien Thomson ekiti ou bien Pondu ou bien non. Mboka soki bolingi bomona mboka evandi c'est que justice evandi. Soki justice na biso evandi, je crois que babiloko akolia wana ezali biloko bato babosanaka. Ozomona po injustice ezala mboka na biso, po moyibi détournement ezali yango nozomona bato bazolela pasi. Mais po pasi wana esila il faut justice evanda. Mais justice ekovanda neni? Justice wana po evanda ezali bitumba. Ezali non pas que vanda kaka lelo non yango moni vision ya mokonzi mboka ya liboso ezali na justice état de droit auto benga o l'état ifazala na makasi nyonso to pona kosala musala soki l'état za makasi je crois que mutu moko te ya akosala eloko mais na mboka na biso ba bazalaki na pouvoir barandaki l'état impuissant. L'état zana makasi soute mutu oya yibi ou bien détourner mbongo ye wana azali puissant et puis ozomona bazobetela ye maboko mais lelo ezali le contraire l'état a commis makasi koleka ba individu. Voilà pourquoi même la Bible balobi la justice élève une nation. Voilà place to nito kene na mboka na biso pas c'est aussi là mais pas si on est aussi là soki justice evandi injustice elongwe. Je crois que pas c'est aussi là. Voilà, donc pas c'est aussi la justice est vendue, injustice est longue. Donc na ndenge ozomone la banda musala nde banda ki na ba moment au boti bokomi na ba ndeto komi na moment au injustice est aussi là déjà ou comment? Non oyebi ko longola mutu moyibi oyo akoli nango ça veut dire que ezali eloko ya lelo lobite. Mais tozo kende déjà tozomona déjà lelo ministre poyi bambongo à l'état il faut réfléchir des fois. Ozomona lelo ozala mandataire pour yebi qui contrôle les ali eloko ezangaki mais lelo au moins ça va tozomona déjà ministre na mboka oyo nani akokai ko interpeller ministre na mboka oyo nani akokai ko interpeller DG na mboka oyo. Ça veut dire mais lelo bakomi ko banga pe soki na sali eloko mabe bako interpeller nga et puis batu bakoyeba ki naza moyibi. Voilà pourquoi déjà ezali déjà ba signaux oyozola kisake avancement ezali ba signaux ezali belé otozomona ba avancer ezali belé. J'espère que mboka na biso ndenge ezokende boye ezokende na kobo. Qui chef le belakoni? Pardon? Qui chef le belakoni? IGF. IGF pardon. Non IGF ezosala musala nango bien. Ekolobela nga eloko te parce que nazo gérer te naza pe na problème nango te ekolobela ba oyo kaka bazo gérer mabe. Je crois que bao gérer mabe ne mutu ba obanga IGF mais so zo gérer na yo sans problème sans crainte sans vol je crois que okobanga na yo eloko te. OK, merci beaucoup. Merci vraiment maître Monique makambu ekomi ebele makambu ya batu bazolo bakaka peuple congolais partout dans le monde libanda bazo déclarer bazolo bakaka pe question nazo tuna po oza pembeni ya président. Donc il faut qu'on a posé une question na bike et pas na yo to kozwa réponse moko bien. Batu bazolo bakaka ke président azo travailler kaka na monsieur Kabila azaka sous ordre na ye donc makambu nyonso zo sala oyo azaka sous ordre ya ex-président na biso. Est-ce que c'est vrai? Non, Mikolo Mikolo, je crois que le discours est changé. Par comment on benga le président dictateur. Tous a besoin non pas tout ça là spectacle.
parce que ekoamene biso nulle part. Oyo ezali important, ezali social ya peuple congolais nde moto ezo préoccupé biso. En tout cas, le reste ya makambo wana etali vraiment biso. Merci beaucoup bato bazo ko déclarer kaka congolais bazo lo baka trop. Ata bato ba libanda ba tindi ba kuluna bakende libanda bakende na ba mboka o mususu na bake ko sala bilanga po biloko kolia eyaka na Congo meto moni ke basaki ya fufu eyeme eke na ngo kaka epa ba soda. Donc biloko wana nyoso musalo bazo sala kuna bilia wana nyoso ke na ngo kapa ba soda pa ba pepe congolais ba olia na bango ngote. Je crois que bato bazo comprendre mabe. Tant bazo sala musala ezali ndamu. Baye nanu na ba produire nanu quantité oyo lobe bako produire boye lobe bako produire boye okapona bato nyonso tu bato bazala pressé te bazala calme. Je crois que biloko wana ekokomela mutu nyonso tu ezala soda za mutu te aza peka mutu tant tozoloba social ya population na soda na bato normal biso nyonso tu tozakaka population. Voilà pourquoi motema mabe ekoki kozala te place wana. Je crois que bazala calme biloko wana ekokomela bango pe bato tu bakozala servi. Bato pe babi na poser une question moko babi ba opposant ba ko mobanga. Babi Jekobe en tout cas tozo kokate. Eloko nini ezoleka na kati ya Jekobe moto oyo ye nango oyo ba pouvoir komi nango kala ezalaka te. Tant ko bimi prison, président na biso donc fatia côté kaka makambo mususu ye et pas Jekobe. Expliquer la vérité pour ekomi ya des gars expliquer biso na eza nini kati na yo kati ya Jekobe ya pouvoir wana komi nango ekomi tin na ndenge ekomi lelo euti wapi. Dans bandaka la même régime passé ba yeba ngai bazo banga kaka taba opposa siko ba banga kaka pour ba yebi problème na biso to finga kate to betaka pete to bomaka te mais to lobaka ndenge na lo baboy ozomona oyo eza important yango wana ezali non pas que nazoye la bango bien na ba problème moko na bango non toi na problème na bango te mais problème na biso ezali tozo protéger pouvoir pour protéger pouvoir ezali infraction te en tout cas tozo protéger pouvoir ndenge bango bazo luka pouvoir ndenge biso pe tozo batela yango. Ça veut dire que biso tokotika yango te to pesa bango ke to pesi bino cadeau bozo pouvoir pour bakabaka yango te bango pe tokoyebisa bango te bovanda nanu po biso tozoluka pour biso to na pouvoir te bango baoluka pouvoir biso tozobatela pouvoir eza normal. Voilà, merci beaucoup mais kala bozalaka ne ba mésentente na kabuya na kabundi mais lelo to moni bokomi ko sangana ko yokana ko sola bien eloko nyeza na kati wana. Non ezali lorsque tu comprends que biso nyonso surtout objectif eza commun où ils allaient soutien na misala ya chef de l'État. Je crois même CG, même président, même ngai bisonyo surtout toujours soutenir ka chef de l'État. Ce que tu reçois na ponani. Ça veut dire que mutu aza na rôle na ye ou azo jouer pembeni ya chef de l'État. Ouais, merci beaucoup mais mpona ba proposition ya chef de l'État ndenge alakaki biso musala makambo nyonso siko o musuba makamusu to moni musala ezomonana ba avion musu ekiti mais to moni ba proba o nyonso a prometaki biso mususu na nekokite siko ba o ezozanga wana olobini mpona non je crois que Congo eza pays o eza na libulu. Ça veut dire pour ebima ezali lelo te ozomona ata après 20 ans je crois pas que Congo ba problème nyonso tout anango ekosila mais o tozoloba ya malamu ezali po chef de l'État azali na volonté ya kosala mutu déjà soki azali na volonté ya kosala ezali déjà important par rapport ya ba problème au Congo azanango par rapport ya ba moyen oyo ezali disposé pour na kosala ba makambo par rapport ya nyonso tout ezali komona que chef de l'État azosala makasi. Ça veut dire azobunda pour que ba Congolais ba mona quand même volonté oyo azanango pour na la réalisation c'est tout à fait normal. Moutazana on a 2 ans et quelques mois à aussi les seigneurs sur tout mbalamoko. Ça veut dire que total en nous tina souka et puis on va voir évaluer. Merci beaucoup Jacob yatango za na prison beaucoup tapé ba combattant belé. Beaucoup tapé belé mais tango bimi batumusu babima batumusu babima te tilelo. Est-ce que vous allez rappeler na makanisi na bango un jour bobimisa bango to tilelo ke to ba kotika la kuna. Bon, toujours justice est indépendante. Hein?
justice ezo dépendre na chef de l'état te. Justice ezo dépendre na bateau bazo kamba yango bien bazo gérer yango. Alors tozalaka au moins 36 soki ba kondanaka ba innocent na premier degré ba innocent belé ba kondanaka bango mais belé je crois entre ba 26 mutu bazali bana. Alors soki ba o mususu bazali ba interjeter appel bazolandela procédure na bango. Ça veut dire que ndenge président lobaka toujours que alingi ya s'interférer te na makambo etali justice. Justice il faut ezala indépendant. Soki ba moni na degré oyo ba condamné o balobi lobi basali biso tozala na ba procès wana tozalaki to yebi eloko nini na ya kosala te. Toko kotika ke komo na peut-être régime passé ba monaki ke a ozo déranger bango mingi bobo créer procès ba créer ba tio bon eza makambo seleki déjà mais mutunyo surtout oyo aza na problème te je crois que ya kozala laver un moment na justice congolaise. Na temps onyo so banda musala banda combattant ndengo bundeli mboka na ndengo komi lelo o gagné déjà on s'est retrouvé na musala au kota o. Non non esengo nanga eza nanu ya état de droit ndenge vandi. Ça veut dire naza besoin na gagner ba bien matériel te ou bien nazwa ou bien ba futanga été. Mais souci nanga ezali eloko to bundelaki tozu yango eza pouvoir. Eza ndenge bongo ba jouer ko beta chaque compétition ba jouer ba betaka pour bazwa coupe. Coupe wana eza neti pouvoir au biso to nango. Lelo IDPS aza na pouvoir eza esengo ya combattant moko na moko. Malgré tozolia te, malgré tozu misala ebele nanu te, mais souci na biso ya liboso. Vrai combattant IDPS eza ke mboka na biso evanda démocratie evanda ebongo les restes wana ekoya simu. Merci beaucoup, Jekobea. Un grand merci à maman Daniela Chama. Pourquoi pas Lydia Kankou, maman na vainqueur Kankou. En tout cas, na lela bino trop takabino ya motema vraiment. Na okota sous na question na ngam sous pour na 2023. Idée na yo ezanini. Jekobea pour na 2023 idée na yo ezanini. Bon, bah idée est belé, hein. Problème na biso ezana ntoko mana na 2023. Nde tokoye ba makanis. Na siko toye bandene abanje que changera à tout moment. Au rose à l'okanisi boye lobby changer puis bon c'est ça. Tous la 2023 je crois qu'on va voir. Merci beaucoup, merci vraiment. Dernière question nanga Isaka Kato comme l'option à chiter. Isaka dernière question nanga na tout na pour na 2023. Est-ce que votre élection kozala pour na 2023? Non non, ezali question ya élection de président de la République à Salobaki déjà que y a après pour na 2023. Bon, est-ce que bato bazo sala pour que 2023 et ça la bien? Est-ce que bazo sala yango? C'est ça le problème. Problème ils non pas le chef de l'État. Problème ezali ba confession religieuse. Ba on il faut ba sala que babimisa président ya Seni, ce qui président ya Seni abimi yene mutopesa biso calendrier. Voilà pourquoi tozolo bana bango bazali censé ya kusala noki pour que président ya Seni asani ayebana pour que makambo sanini ekende liboso ekende pe bien. Merci beaucoup Jekobea. Vraiment bomoni émission na biso ndenge toke nango ndenge to sololi na Jekobea autrement dit vision fachi bomoni ndenge lobby alobaka kitoko asololaka bien. Na yebi ke mukolo mususu kaka ndenge azomata kanda azomata tokozwa ili supe boko sepela azala pe na ba idée bien pour na mboka na biso na ko sepela bo soutenir ye en tout cas erosala bien makasi. Vraiment ba obalandi biso na ko sepela bo s'abonner na Balenda TV erosala biso bien makasi. Na yebi ke to monani à la prochaine. Vous allez bien na lingara bino mingi na bondela po na bino bo umela. Merci beaucoup. Bye bye.